Azapeka les bienvenus. Mais quand donc portes ouvertes, les premiers actes bazo bang des postes. Moi je les félicite, mais je les félicite, c'est encouragé. Donc c'est bien, tout ça on a besoin d'attendre. Ok. En tout cas là, le message est lancé pour M. Christian Mondo Kabulo, candidat à la présidence de 2016 au Congo. Alors, retournons avec le mouton du passé, bienvenue, bonjour. Toujours en la programme la Bisso. La fois passée, on avait discuté concernant un peu, entre guillemets, ta vie privée un peu. Hein? Bon, on a cité, les gens parlent un peu de trop, quoi, concernant chaîne Nayo Oyo. Hein? Première question, est-ce que chaîne Nayo Oyo, on a les cacao, les cacao, ils sont sponsorisés par qui? Bon, na lobango déjà bandakala ils ont sponsorisé nangamoko ils ont de comment boto l'année dernièrement il me parlait des problèmes qui habitent moi na kin il faut ba permettre biso to sala ba bénévolat donc bénévolat ngola ça c'est vrai que non ça la musala na ba moyen na yo propre mais ba sécuriser sécurité na yo donc ce que moi j'ai fait ils ont encore bénévolat donc nazo dépenser mbongo na ngamoko. Donc pour la communauté na biso parce que je me souviens na biba sega kala libusa ce ko na biba bando te ba texte message lobela biso makamamboka mais makamamboka ba lobela bino qui va me financer c'est ça bino bo pesa ngambongo te pona sala makamamboka et puis songa na sala makamamboka moi ba question comme belé mais sikoyo je me na ko comprendre na s'investir na makamboyo parce que za mboka na biso moko il faut bien information et pas ça ta muto ko aneti Christian Mondoyo azo epate na katanga kuna c'est encouragé bosiko message ne oyeba la ndenge nini azaka na courage na Londres wa akuta na bandeko baso na ipo ndenge za déjà ba olinga ba checker ba azanani bon nous on est là comme j'avais dit que non nazo sponsoriser ngamoko so mu sponsor mo te so ka zali ba yete ba lobite nazana ngute nazana aide donc je me combat moi-même donc yango nazaka fier que ceux qui ndenge za na ngwana osakai na ngai na choli banda osakai na ngai nzamba kuta na o parce que nazo bimisa mbongo ya mutoki na ngai za difficile za facilité zo mona pour mutu pa ndimo za passivement mais nzambe ka zo batela Dieu souverain yem temps ça mo ramnosto c'est ça c'est passé c'est que c'est déjà dans la cité des fois un peu coléré hein. Mais oui, batobolanga ba pina ba tumbanga ba ka na lobate. Ozomona esprit on est bien té parce que nzamba on se pena ngo tamukete parce que ngamo na yebi et puis nazo se pela bango bazo yeba déjà que nazo ngelo monter ba yebiti. Mais na ko belela bela kate ça ne sert à rien. Ozomona donc Dieu est témoin. Nous sommes là. Tout ça ndenge bande comme ça benga ki abike no ko ça no tout ça la bénévolat. Pour d'ailleurs na Samuel loko mo ba lokola ba Diego Kao. Tant akindanga na Congo. Est-ce que l'anglais va passer un bon? Non. Va passer un bon. Tu akindanga na ba moyen na yemo. Ba portugais je crois. Ba portugais wan. Ba portugais Livingstone Congo. Ba Diego tant akindaki na Congo ba passer un bon na ba portugais te akindanga yemoko aki azo découvrir azo lia na mbongo na ye azo la mission na ye na mbongo na ye matiki histoire lelo emboucher ya fleuve Congo. Et au nom a découvert ngo Diego Kameza yete parce que tant ya kenda akutaka batu akuta batu bazala ki wana balaki sai babita mai na biso ngo yezala boye mais le quoi azaki ko financer na ya bibo bo changer bo chabo écoute nango na lisolo ngapi na otika na nga histoire que il fut une personne au nom de pasteur Beveni abana ko promote gouvernement na essence po ngatiki na nga histoire depuis na continuer nango so mutanga anga sponsorisé to boya kate mais nazo continuer nango na ba moyen na ngai propre parce que mutum sa ko za zimbongo aza nango a préféré so mané lipa ou bien a so mané so elamba na ya so même ngana préféré na pesa na télévision et ça là et ça ce n'est pas donné à n'importe qui ba mettre tike ba yebi bato bazaka nanga pena ba yebi yo poza no yebi parce que zananga voilà pourquoi zo mona que même bino nde bozo le cas et ça bénévolement bozo ça autolobi que il faut battre basala bénévolat. Il fallait ngana futaka yo normalement za journaliste faut na futaka yo mais nazo futete parce que ngamo ba futa ngate bozanga na futo ndengeni ondimi mais oui mon ndimi osala ki bénévolat donc c'est ça tous ça besoin batandingi wana déjà la besoin mujete que non pas loba mo loko mo fu ba pesa imbong non donc sala musala na yo donc nzambe mo sunga yo donc c'est ça parce que moni bozui ça ne sert à rien ngakuti donc matériel banque ça na nga sunga et banque ça ngate donc musala nde ndele kinyo surtout na yebi ke bango mo bandeko basenga to le bila makamamboka c'est comme makamamboka zolo ba ma vrai
avec image tout le monde ndeko na biso mwasi wana oya bauto la ça ça la kisirage mwana mwasi mais biso da dokene kinto koluka mwana mwasi wana ti to koluka to sungaye ezaba aide to sala ndenge to sali mwana oyo espoir oyo abaneki faisait faisait tozo promo tozo lexaye tozo loba tozo benga lelo fallait azuye parce que moi nana de tozo sunga na ndenge na biso malembe donc c'est ça donc et bon c'est quoi passer bienvenue mes salaires qu'est-ce qui vous a poussé vous avez nous bato ba yebi on bandé donc ça mais qu'est-ce qui vous a poussé au comme le kabilis et bien mo lo ba que non c'est pas moi qui le dis c'est vous même yo mo lo ba vous avez le roi des collabos ça le kabilis ça te dit quoi tant lo ba mais na moninga ni na lia na kenda na matanga mobo avant ko dunda lo ba ngani na lia so muta moninga tant bato amona ngai bango ba lo ba déjà que nazana nga kabilis siko avant ko dunda ngamona miloba bango moko ba lo ba benga ngai ba komuna bango moko siko ngana na zuka ko bango ba lo ba donc les attaques na mikomisi bango moko ozomona bango ba bike ngana ko so ba moninga bazomona nga pasteur ba mona nga kabiliste donc bango moko donc c'est ça donc naza muto donc ezate que non ngai moko na bimika boy na bimika kabiliste bango moko bo pesinga na yambiango na ndimiango parce que na yebi série mo boy makambo no c'est na police station bazo déclarer ba bio non faut ba position nga ngai ba position nga boy ba ndenge ni nga na binga na za je suis pasteur ba bi non faut lo ba oza kabiliste ko nga oh c'est que tant bango bazo pesanga c'est la police ba bi mais non parce qu'il faut pona soit oza koto mais na préfet na oh mais siko so na tali siko makambo le kana Congo na tali siko babula muyo notre chef de l'état le fait Laurent Désiré Kabila sala na tali na bi mais non na préféré na za la kabiliste et puis na tikali pe kabiliste libela donc on a décidé que la kabiliste vit dans mobimba donc c'est ça mais ça va comment après ça va tout ça après ça va vie Ebola va vie ngani va vie nani yo za muto liboso te ba na c'est pas nango donc ça coûte bien donc ça bien donc on a regretté que ça na la kabiliste banda kala mais et là on est là aux en tanango donc tanango ezalaki kaka donc on a comme kabiliste depuis 2014 si lelo donc c'est bien OK là numéro ça na si vous pouvez envoyer vos textos en tout cas to ko marketer ya otangango émission de live envoyer des textes moko il y a critique il y a insulte été donc comment il y a répondre en haut en tout cas tous allez live avec le pasteur bienvenue mes salaires toujours continuer quand moni na Congo actuellement toujours sous moi ma news kaka na Congo actuellement démocratie na Congo est-ce qu'ils ont marché ou ils ont marché démocratie ils ont marché muto tangi kombo na yebi eteni nazo ba na okeka lelo Christian moi candidat azo passer candidature na 2016 c'est ça c'est la démocratie non démocratie au sein matozo mona ba Franck Diongo ba Martin Fayulu ba tebele bazolo ba n'importe quoi na Congo bazokanga bango c'est ça la démocratie na tanga mobutu muto loka ne Franck Diongo Congo lo ba makambo baloba muto loka ba Martin Fayulu ba ko sala makambo ba sala raté donc la temps mobutu de démocratie ça l'a raté c'est actuellement au niveau là-bas ceux qui ont dossier mabé bon ça les logo ba sala bangelo te bazo sala bavanti wana bazo loba bazo bimisa bato bazo bomisa bato na babala ko sala ba soulèvement bazo bomisa bato pour rien moi je me souviens na ezana ndeko mo boazara na groupe bato na lingo ko tanga ba komona bango te ba considérer écoute lokola qui a cause azara mutaka na biso pourquoi parce que azamutoyo na sepelanga ne poso na tangi comme muto comme on ba no take kuna pomoninga na tangi comme muto comme problème mais oui abana lo bango mu comme ça lo biki tangu bato basala ba soulèvement biki non seulement to ko kendete parce que to bomisa bato pour rien OK donc ayebi ke ndengeza na ngwaso bo sali soulèvement bato ba kufa pour rien ne va changer donc azolo bango mais siko tangu ozomona bato wana nyoso tu wana ngana za na ba dossier belé naza ba dossier mususu naza nango ba image fallait kuna laksa na ko laksa ngo teke na bato musu ba ozomona bangwana bazala ba aventurier ba sa ba aventure ce sont des bateaux baza kuna ba nyonga ba individu yo za nyonga individu za président de la république comment au skoka individu mombongo naza nango biloko wana nyosu mais un jour na ko laksa ngo bomona mais pas ça bienvenue tout le monde na Congo tout ba candidat na Congo et bon en Angleterre baza ba candidat en Angleterre mais kasi ngo tozolo bazaka te bazalaka na bango te c'est triste ça bambuyema comment se fait-il que donc omoni ba blog ba na oleka liboso bazala besoin message eleka te
Ce sont des terroristes. Bloquer, un message, tout le monde va banga. Quand tout le monde a bien parti des États-Unis, tout cela, ozomona, azana kana bango a commis découragé à partir à Makamunga na zotala. Et puis bango nous doit na comment se porter na bango notre chef de l'État. Et puis c'est que moi quand le binanga passer le zobo sana que na eko comprendre que vous en a raison parce que biso makamuzo le kana Congo to sengango biso moko. Les Congolais ont prié, ils ont levé la main, donc et pas Nzambe batombola maboko balabi que non Nzamba sala en tout cas balongo la pena mobutu alongo abati na biso tasoki nanya yazo aposte ke mobutu akende. Ils ont prié et puis balele la Nzambe bakasi bukasi Nzambe wana tala Nzamba yoka prier na bango ayoka prier a exaucer yango. OK. Mais ce qu'on Nzamba a exaucer prier au biso moto sala. Bolela penza ba mama ba tombola maboko lelo Nzamba exaucer vraiment prière il y a peuple hein au prier à peuple Nzamba exaucer Kabila le père alongwe na Tanzania kotiti awa na mboka ba beti makolo po ba yepe ba longoli Mobutu na kimia nyoso parce que prière ezala qui déjà donc accompagner na puissance ya Nzambe tout ya balongwe ti yango na zotanga na moni ba memba oh no se ba oya na bango na mona ke e aussi malango te parce que na yebi notre chef de l'État c'est Dieu qui l'a mis là et puis la yebi d'autant moto Nzamba tie azaka na puissance mo terrible parce que ngande na yebi na puissance nango ya Nzambe donc jamais kutu mutako longo yo no za la passer et bien fait message vous allez mutu ya pouvoir vous avez un problème là ba tu es opposant opposition vous avez un problème là bango ngaza problème opposition parce que na mona nga opposition pena normal bazana bango te bosi ko na za problème na bandeni pona ki pana nga makam na bango te tani on yebi na nga kuti yete mais l'Angleterre pas ni tozo mona passer bienvenue message ba tout ça bazo pesa ba candidature te ba comme la présidence c'est que ba liga vivre dans l'opposition on dirait ba tu l'opposition là il se retrouve dans l'opposition mais opposition ka ba mbuya ka na opposition ba petit musu bazaki awa ba bi ba opposition bazana kini kuna bazo supporter dialogue bazo belé tala ko mikolo ko bata Tshisekedi mutu musu Tshisekedi azalaka aleka na ba télévision lo ba que not aucun dialogue te mais bazo wole la dialogue na kini bata Tshisekedi yo zawa boza ba maloba différent siko basali bon manger mon boy ba bi que non ndenge za na ngwa la même dans sali na ni na Alexis samedi passé à le bi que non dialogue to ko na so dialogue ata IDPS ate baleli bata IDPS ba non il faut tozala OK mais siko awa mais il est quoi il est qui na élection samedi élection lundi muto dit que ça leli na télévision le bi que non ndenge za na ngwa il faut tozala to ko donc a bishop de terre ko ça la dialogue te ça IDPS moni ba weleli mais yo le qui a dans les vides donc bazo ba makam dans les vides donc les problèmes de notre pays nous avons prié Dieu pour que mutu aya n'importe quel mutu aya Nzambe ayoki prière na biso atindi mutu alors biso to salere mutu Nzambe tient na place ba bundisaka yete donc il faut biso to supporter mutu ango pona asala musala na ekalo tokoki ko tumusa yete ko comme on dit élu de Dieu jamais et ça la maraté donc c'est ko bango ba bosana ke Joseph Kabila za élu de Dieu donc azo mériter venant donc azo mona pena ba triple respect tala ndenge atika démocratie tala ndenge na on peut exemple bano bazaka misusu bakenda ba ochapa makena ba télévision sozo mono muto penda donc ndenge opposé amena kin bavandi tout le monde va supporter ozomo donc on sent qu'elle est dans les villes direct et puis ne bazana et puis ezelo murake ndenge na lobi zo la passe donc ceux qui va comprendre que non biso moto ndima chef de l'État na biso za na place wana biso moto senga Nzamba chaye et ba comprendre ba bouger na bango été tant ba bouger été au monde ndenge Congo tala émergence 2030 vous na ba 2030 car ndenge chef de l'État na ba 2030 on a tina ba 2030 bon monde Congo e comme pour au monde développement ya mboka social nano il faut to bongisa parce que bazo bongisa social mais et senga attend ta moni social les c'est quoi social ba tala ka biloka olia non social les ake tangu ba bandi nano ko bongisa déjà ba tio ya mai wana courant ba bongisi courant donc moni na barrage inga partir à bazaï donc de là et là aussi la Congo moni dernièrement na ndaki batini nga ba image mo naki na mawa bobi bana chango za ba côté mususu na ba quartier 13 mai bimarate ba yepe na ba bongisa ba mai ba bongisa ba chaba cho ba yibi yango ba mo bana njili ba yibi yango ba yibi ko siko lo bela nga siko ba bloko na sana ngona ba internet na sana ngo na kina mawa
do ba yibi parce que bino boza na bezo lela ma ezate bazo bongusela bino ba yili bino ba tio na butu bazo ya ko yiba yango siko lo belanga est-ce que Kabila mutasali yango mais tant que ba yibi parce que ino ba la passe en bon ce sont des voleurs ba chômage non eza na omoni tala toza na plus de 10 millions de Congolais na d'habitants na kati ya Kinshasa wana ba miyibi nde basé belé bano bakona ba éducation ya bien te ozomona bakona ba éducation ya bien te musani za muyibi omoni ba mususu tala neti imagine twanga na za na kata matanga na ko sipote mutu na matanga yo siko okitaka na se otobolanga kate pina kati oza normal wala esprit madele ozomona muta modèle wana tanga mona pine au yiba nango so ngala za na kata voiture moni voiture na ngeza bien oyo ngoto otumbaka kaka na c'est ça normal ça c'est la méchanceté voilà c'est la méchanceté ozomona bato ngwa sika modèle wana tanga mona siko bati wana za bien eza na mbongo yibi sont des voleurs donc qui volaient wana et aussi là à partir ya biso toza na poto toza mayele tobike no faut que to aider communauté na biso balonga na esprit qui muyibi esprit qui jalousie esprit qui motema mabe esprit omoni pe bato belé baza soifé de pouvoir bango tout ba Félix baza na besoin baza ka président de la République ye Félix à cause de président de la République jamais Félix ouais c'est ce qu'il dit bango tout baza na besoin baza na tout wana baza na besoin baza la président de la République aussi mbaté place wana eza place ya ba tout te oh non tout na yo sali soki 5 ans soki nini yo lekité un président na kati Afrique il faut vendre pour na temps ebele omoni na kati ya Burundi président Burundi azati na 2000 soki 20 ou 22 si je ne trompe pas président Burundi wana ba américain ba pesi sanction na bato na ba makambo na bango nazolo bakaka wana eza makambo ba américain déjà bango mboka na bango Burundi azati na ba 2020 ou 21 na Sassou na Brazzaville na ngambo azati na 2031 o mususu ya Rwanda wana azati na 2034 siko biso siko bo aussi na 2016 likamni na 2016 bo si c'est la 2016 likamni ezana no tout early quoi trop early Mugabe avant de sali combien de tout ça Mugabe azana na France tala moni nza tala zana ba révélation na biso bino ka révélation mon siko parce que les gens parlent trop omoni Mugabe azali président ya Zimbabwe asali bambule belé Mugabe azali ndenge zana za président ya ba président tout na kati Afrique Mugabe siko ndenge zana tango yi azo démissionner ce sont des révélations tango yi azo démissionner muta ko remplacer président ya ba africain na et chef de l'état na biso Joseph donc la tête ya siko bino bozo tala kaka au président ya Congo mais yesi ko comme président tout na kati Afrique donc ndenge zana il faut penda biso tout ça la prière azo poste wana aza poste wana poste quoi système monoko pourtant aza président tout c'est bien parce que c'est un jeune oyo azui poste wana pour makila ya papa na ye ezo ganga pour ngande na lia pour kanga monoko faut que nous la Moussa Joseph Désiré Kabila place à kufa faut que la Moussa na parce que dans un esprit wana oya ye oyo za tala il faut to tala esprit wana ndenge za ngwana donc itoko kende nango pour babike donc nini ba kabiliste baza bato balembaka te ba kabiliste bato bazonga semate kabiliste dans un esprit ya Laurent Désiré Kabila oyo ba congolais ba bitela ye maboko oyo ba congolais ba sambela pona mboka na biso za la libérer yango wana siko ndenge za ngwana mboka eza bungo il faut to sambela to betaka bino nous avons un vrai leader un vrai chef siko moni siko problème eza ngwana nde na lobike batu nde siko zo sala bango moté ya mabe batali babi fallait biso za na poste wana bozo yango te mais soki lelo Kabila alongwe la présidence yo continue aux arabes taper perdre o mengana ngana il y a vie yo za monta perdre avis il y a vie OK comme dans la ko changer peu comme il y a vie bo mona toza na bino na kufa kabiliste OK atalongwe eza vie eza vie do na koti na nga libela donc jamais ko diango bonga na zotala ka poza na pouvoir te ngama kamo etalinga te parce que na yebi ke nga na kufa ya zani na pouvoir azate na mkono yo kufa ya zani na pouvoir atikali parce que bateze bele Mugabe azana za comme na ajni OK ba 100 ans mais kasi bazoza pour akuta na Mugabe azobundela pona ya chelo boko avanda wana batembele donc tala babiloko wana yango mona sepela mona dialogue pena donc batuloko ba rubuer il faut ba lobela bato wana mususu pena clair parce que notre pays a besoin de la paix muto azo ko amener paix na kati ya mboka na biso azo sécuriser paix c'est notre chef de l'état parce que to tika na biso babiloko poso ko ba meko chaka mutu mususu na bambula na mususu sans passation de pouvoir à l'amiable
hein mobulu ekota na Congo bato ba kofa to ko regretter mon na Libye bato ba comment regretter comment regretter Kadhafi donc tous et ko sala na mboka na biso te batika notre chef de l'état azoki na musana na émergence 2030 na 2030 Congo comme la poto donc bato baba na ko envier Congo po bato bazo ko envier déjà ba investisseur bazo kita na Congo ba sala misa to zo mona bango ba mindele bato ndi pe kala la raté mais pourquoi les lots passés bienvenue mais ça nous sommes yo le besoin de taper perder ça pour des points de vue là tout à fait d'accord mais nous sommes na la majorité présidentielle ba taper perdre wala mingi ba démissionner mais kasi bango mingi ba lengiso makambo mais mingi wana ozomona bango ba kota po ba gagnera du pain moi qui me paye personne me paye ba kota na profit je veux dire ba kota na profit ngaba mramona ngana okipe makambo te ngana yebi na ba okipe ko makambo politique te mais tango yes donc poussé par le Saint-Esprit les Bible lobique poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De la même manière, moi aussi je suis poussé par le Saint-Esprit que je suis en train de parler de notre chef de l'État. Et ça, les kamouté que non, n'a pas de foutre un salaire. Tu fais ça pour avoir rien. Non. Pour ne rien gagner. Rien gagner. Donc, nous avons dit que nous avons pour la fond, la peuple, nous avons mis sur la distraction, nous avons buzoba, nous avons kimouté, ma bé na bango. Bamakambo tu baloba na de c'est des mensonges nous quand des aba jalousie bo tu mangaka na bele la terre est-ce nga na ya na télévision na lela ba tu mangaka te na ya na télévision na lela ba to belanga ba pinete mais ba ba yebiti ovani na matanga na famille na ngai allez quel motema tous les quatre pinés bo beti tata bo to boli yango c'est bata modèle wana vraiment boza batuté c'est que c'est les gens qui sont mauvais alors mais ce sont les gens qui sont mauvais yango no mona bazo bon c'est la bino mai na quartier na bino na chang bozo yiba batio bozoyi babatio alesiko bogolo basiko ni mais makamori bana pe ça makamori les locaux ate kala pe tozo bona basinel bocha ba courant ba yibi ba câble électrique ba yibi comme ça mais faut d'abord savoir pourquoi les gens ils font ça mais il y en a zolo bana est-ce que pourquoi ils volent na bi mutuloko la ngande na zawa ndé na koleli na vi na ngandi na koleli na yibi makamamo yibi te na kono yiba ni ndeni et ça ndenge ko kolela éducation tant ko li voler aux en esprit qui volent ndengo koli na millier na bino sanga ba miyibe bele ba na poto ati siko yo zana camarade ya muyibi aola soka ki muyibi siko tango zana camarade ki muyibi te aola soki muyibi te donc c'est ça éducation donc tango ya ça ne peut pas se faire quand ndenge monde na lia ceux qui batini aussi na Congo bazana esprit le nga jamais ba ko ça soulèvement hein na ya bien bazali jamais ba ko mingi ba ce sont des chege qui n'a que nos yiba qui nous bouka magasin mutu ngana zaki na kini sona sana kini basali soki talingate je ne peux pas aller mutu azabie est-ce que bana ba tseke ba na ba soulèvement bazate yo quand Félix ta ko tambola c'est que ça soulèvement mon objet alors ça la motte ako ça la jamais pourquoi il peut pas le faire mais pourquoi ba yebi ke ba ba marche pe na tambola ça va marcher pourquoi ako ça la ngote pas yebi ka ko kufa pour rien ça a besoin pouvoir makambo na yebi ke tali été donc atika ba yiba soit ça li marche ba ko ba beta mais que ceux comme ba coup de feu bandi ba kufa tant ba kufa ko zo bal perdu akufi na ye donc azanga vision na ye akoma président aux la soute donc mais ko ça no ka batu bo bino bo bima ngana ko bima pona likamni donc sur les mesa le côté pour batu ba ko bima na bango ata soki ndenge nini ça va rien changer donc moni na ipselo mo mokile sala malani mokile sala malani mais ça selon la Bible ça la parole voilà oyebi Bible donc mokile salama na parole donc le kola mokile mais salama na parole Congo na biso pe za la construit par la parole donc la parole c'est le dialogue on se comprend il faut pas qu'on est obligé et bon bato ba le dialogue balingi dialogue to babino on en a marre de ce dialogue là on en a marre ezate bato muso ba bana même atali bango na zo yebisa bino mokile salama na liloba donc tant nzambe ye moka bana mokile na liloba donc mboka na biso boza na besoin de la reconstruire boza na besoin makambo il faut to qu'on na dialogue on a la parole jusqu'à la fin c'est obligé OK nous sommes donc toko que yango moni zo senga ke il faut boza un esprit spirituel le monde temps besoin d'esprit spirituel et sangani na tiro bosangisi yango nyonso la spiritualité avec l'intelligence et osali sikoyo osala impact na mokili yango ozomona sikoyo ke no bamakambo mosusu ezotambola kaka omoni spirituellement parlant mboka na biso Congo eza royaume Congo na kati ya royaume tozala kaka soit toza roi ou oza prince ou oza reine ou oza princesse
Donc, spirituellement, notre chef de l'État, c'est un roi. C'est un roi. Ah, oui, Ok. spirituellement, c'est un roi. Bon, c'est un roi. Si vous pensez bien venir de Zalia, il y a la bande communauté, va qualifier de toutes les mots de toutes les choses. Mais ça, je ne sais pas. Nous, nous sommes en tant que pasteur bienvenu. À une minute. Une minute, mais ça, c'est un peu ça, donc, tous à la bolingo, tous à la bomoko, naza na problème ya mutu moko te, tous à toujours ensemble. On est là, naza même pas na kanda ya bandeko basalanga bavanti, naza na kanda na binote, ngana défendra bango. À chaque fois, na pesa akut ba condolence à bien pour na bino. Donc dengue awa, tous à l'ensemble, to sepe la biso surtout parce que tous à bana tata moko maman moko, biso moko to senga que Nzambe atina biso n'importe quel moto na mboka Nzambe tanga tindi oh za biso moto senga toza ande na bolingo to yokana to biso no toza ensemble to parler ensemble to partager omoni lelo na koza nande comme sous awa avandi pe apesi pe avi na yeto solo lit c'est ça ndeko mongo ya bakana bangwana po ba ebele ba mo benga nga ba ko luka siko no toza la bien ngabino na nga za nga bien na bino apesi ba idée na bon moni nga na ngolo bango te mo su kabilisi ba kamwa nga ngolo ba te yaka na plateau yaka loba mais ba okima yango mona tchaki nzimbo bozo banga nga pona nini bozo kima pona nini et je vous ai donné l'opportunité venez parler vous-même nga moi je ne peux ta yo yena communiquer na yeba ete mais eza na mon message eleki mais oyo po pesi mina ba yo ki yote ba ki non ndeko ki ngandi mais c'est ko na se pela tukanza mama la mupuko tuna nga pourquoi pour nze mazamala ndenge na koma kabiliste bo mutu tu azovanda nanga azomo ndeke ba considérer le la kabiliste mais bazaro so kan tsanengo na mais c'est ça les problèmes alobi nga penda bino pas ça na yena me ko pesa message ba mona ka ke non ndike osombi nga ngabio c'est ça les problèmes raisonnement mot primitif hein donc zo mona ke na za la besoin ya mutu surtout donc tous en abomoko tous en abolingo donc bosi boyebi po bato ba chekaka fort ba yebi na bango ke na zonga ngelo mote na gouvernement ba yebi na bango bazana baza bien ba yebi mais sikoyo parmi ka bango bato ya ba miyibi invité ba babe ya ba sorcier parce qu'il a des sorciers na magroupe na bango pour makambo ndenge za pe makambo spirituel soko za dirité okufa mais moi le quoi que na yebi ke na za fort bato ba ndokyo ba groupe na bango ba meka ba kutana ba yebi que je suis très très fort et puis tant la zolo bango na sigi na makamnanga ba yebi yango moni siko ba kokara sute pozongela bango mabe donc siko yango moni batu mususu soko za pena makasi te na makambo okufi nao okufi na yo donc c'est ça donc ndé tozolo ba ke toza kana bolingo toza bana papa moko toza omoni moi ngana ozala fier tant na moni un frère na moni comme mobo Chilombo c'est mon frère. Namoni Chiboaba, c'est mon frère. Namoni Bipendo, c'est ma sœur. Namoni Oilunga, namoni Ndekomo Boya, comme ya Kwakuna, c'est mon frère. Namoni Ndekomo ya comme sur Wakading, Natalabuna. Mais nous tous, nous sommes des Africains. Hein? La même famille. Même famille. Si vous passez bien, mais ça, il y a un projet d'avenir, qu'est-ce que tu penses faire? Un projet d'avenir, dans le futur, tu penses faire quoi? Moni Ndetoza Awa. Présent, na rôle ba le présent, l'avenir, les un mystère en zambé mutayebi. Donc, ngana ko koloba oyo nazo penser, mais yango te ndezali. Mais c'est que moi j'essaie o ngana zo lingana sala pour la communauté na biso, nazana besoin ka que notre communauté na biso a comprendre que qu'il aille de l'avant quoi. Pardon? Qu'il aille de l'avant. To que l'avant to longwa esprit oyo ya kobanga banga to longa na esprit oyo ya kolinga ko sala avant sala musala il faut pas penser quelque chose ça c'est la corruption ce n'est pas bien vous comprenez il faut travailler tant que vous travaillez et c'est Dieu qui va te bénir parce que Nzambe il est le rémunérateur de tout ce qu'il est cher donc cela veut dire Nzambe a les bons payeurs yim tafutaka donc Nzambe bossa na na été donc il faut que l'on explique que non avant ngana sala boye il faut mo appeler ça mbongo avant ngana yana vanda na la journaliste Welcome TV il faut ba no futanga so oza esprit wana oza wrong et puis au progresser pour ngani na zotala donc yo olingo comme journaliste na ya Welcome TV il faut ba no futa aussi le temps que biso mo to za na biso supporter c'est comme photo comment ozo mona te na futa télévision na futa ko sous ça le kande batu mususu ba sala sécurité Welcome TV bénévolat ba mettre ticket il faut la sécurité bénévolat ba mettre werason ba pinga kai bango ba zomona baraja ba sala ba sécurité bénévolat ezo senga te que non il faut na futa bango mbongo pour ba sala sécurité non ozo comprendre ba zo senga ngo bango mbongo nga mo siko na za na besoin te que non
tala aide eyaka epai ya nzambe. Nous sommes tous des Africains, nous sommes des Congolais, tobotama na Congo, toza bato il faut biso nde to faire avancer mboka na biso. Moni diaspora nde bomusaka